Sous pression. Vous gagnez quand même fort. Et moi aussi. What do you think? Like, what's the guys are doing? No, come on. Come on, come on, yo, okani biso ebini kolokoza biso sala biso. Ah, vi. Ngai. Ngai. Wala biso tasali obe boyo mona ki. Ba, ya nda ku. Ba na ye nda ku munko. Mira yo soy poquiti. Oye. Quartier 13, hein? On dit l'opération Dobo. Au quartier 13, bana poto avant na 13. 13 yango commune Njili. En tout cas, il y a les bossons après c'est pas conduit. Oh, bah j'ai décision opération Dobo. Merci. Bah continuer à mustala wana po. Opération Dobo de près bimi na rolo bana na quartier kakao ya Mombele na yolo. Ceux qui matanga mbule opeta papa kuna nzele le garanti. Au moins na machette bana mike ba mine mikolo machette ezo papa. Mais depuis opération Dobo bimi moi mesure mbule uto beta awa. En tout cas tout le monde makali. Auto senga na ba opération Dobo zozwa. Ba inose baza bien si ba ba otrier o aza inose ba tim panzi o azali a seigneli en tout cas ata grenade ata bombe c'est bon kunda ta na mabele ba ko muteme suki naza victime a bloqué belé na ko de terrain te na itando inene ona ngalo ba moi mato ebite mato mato bo matro de l'homme ezate kuna bomi mutu to mais ça bomi autre de l'homme parce que pour ani to vivre bo etini kule combien mato makasi le kola to ala ba province mais la cité à toi kulu na makasi papa Net ngane mo ngale to tondia. To kana suwe moko. Baba na ko boma bango ngane ba sambisa boye ba bomi. Ba boma bango kaka. Mabeleki. Baba ngakutu leta kutu asima munduki. Baba ngakaete. Bongo biso ba o. Batiki batu ba handicapé bakati batu ba pota ba misu ba voyageur te. Likola ba cicatrice. Okende o voyager te. Mabeleki donc to lembi bango. Soki idée au balobi ke ya ko boma bango eza solo basala ngo kaka mwana wana komone loboko en tout cas zwa vidéo ya mwana wana bokomsela ba ministre mutambaza wa mais bolakisa surtout mwana wana auti oboma muto même pas un mois na matonga na sambula abimisi michopo ba kalaka babenga loboko soka simbili cheta limbisaka te aza roi loboko komone loboko maboko ne katana te so simbili cheta papa yo ofukama ako kato mutu elongwe ana ba makila ba tuzade ya deux fois o abomi biso to ngonga na moni bibembe deux fois akimaka ne bakangi ebwe neti pona ngakuta baba ndata ko tirer ndeye batsaira ta histoire ne sila
liloba na ngai eza boye na mosala oyo justice ezosala bazosala mosala malamu susi na biso lokola biso bamonta banyokoli biso to nakobotola bambongo nakobotola batelefone nakobotola bamoto bana wana bakulilo baza wana oyo koboma biso tona posa komona toyo ministre François Mutamba mosala malamu ide malamu na oyo peseli biso awa na capitaine na biso ekomaki lokola toza esimona barebele biso moko bakongole tozoboma na biso finalement seke biso nde bino moko leta bwana koboma bango nyonso bakufa mpo na ngai pena bao baza wana babana na bango bakufa pena tomona bibembe bakufa tana posa na bango te bombe uta aza na lola basenga ata bombi na lola ekweya ebomba de tule kulela kufa inosa aza te na baoyo bakangi nyonso wana ezala mineur ezala nai bango tu bakulu na miyibi na victoire basali bamama boye basali bapapa boye biso bamonta kukoloba te kobotola bambongo olobi boye mwana funda eza te mpo nini akokata nga na butu mwana reporter plainte eza te akokanela ngai bakokangi akobima so bakangi basambisi mbongo ye magisa ye afuti abimi na ye yango tobangaka kofunda tobangaka kolakisa tobangaka kopointeki ngai navandaka esika ntele mpo solakisi bakangi ye akei magisa ya vocal andeli ya bimi akaneli yo ozangi nzela otambola nakovoyage naki ata braza mbe yango toboyaka mbe longo na evenemo François Mutamba Dans un déploiement.
na moto, en commençant par le district de Lansele, Tchango, Moamba, Funa, Gombe, Lukunga et Mongafula. Moto na moto aza na mai na ye, o eleki na quartier opérationnel na ye, o babenga Kalamu. Et c'est là où il y a des problèmes. Et vous le savez. Kende la frontière ya Mbanzalemba na Kisenso, mai moko eza na se wana. Il y a des problèmes. Kende na Mongafula, entre cité Mambutute, na ba quartier ma Chocho wana. Il y a des problèmes. Kendena Lukunga, Pandal, frontière na Kitambo, il y a des problèmes là-bas. Kendena Makala, na Luasa, na Wassa, na Mavuba, il y a des problèmes là-bas. Eh bien, les unités ont été mixées avec le renfort de la LENI et de l'UPI. Maintenant, on embarque avec l'efficacité, avec nos guides, Toke Kokanga Bakuluna Wana. Toyokani? Alimina Yoka Mongongo ya LENI. Est-ce que Toyokani? Merci. Bon. Talon joint, toujours. Talon joint. Talon joint. Talon et tout talon. Gardez! Oh! Concentre, portez! Armée! Monsieur, le département des opérations, comme cela commercial, vide briefing, terminé. Merci, camarades, pour la bonne prestation. Ils sont à votre disposition pour embarquer et directement, chacun dans son quartier opérationnel, au Kanga Kuna. Pas des innocents. Merci. Vamos. Masolo ya moto botikela ba wewa ba maseba, masolo ya kwanga botikela ba teke, kasi masolo ya agence de transfert d'argent botikela c'est H-Money. Ndeko papa, ndeko mama, yo oyo ozwami na mikili ya poto, olingi otindela famille na yo mbongo na Kinshasa, c'est H-Money
agence de transfert d'argent eza wana mpona koservir bino yo mpe oyo ozwami awa na Kinshasa olingi otina ndeko na ombongo na mikili ya poto benga biso na nimero oza komona agence CH Money tosalaka mikolo nyonso.